Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Te ngam tashoka ngaminga za mwa mobile na Top Vision. Ala kusangana italinga ngam alinga ngati. Mtashoka ngamingi na Top Vision. Chile ndo asala ngaka pasi. Yani kosheki. Oh, Nico Shake, vous avez dominé les avec choc. Oui, asala ngapa pasi. Ngapa basu da problème te. Mta créer makamyo donc mta kundula makamyo za Nico Shake. Il est actuellement confiné là-bas. Oui, baksa zande unanga moi sina problème na ete. Il y a un droit pas à gagner Top Vision. Et un droit te Top Vision mutu nyosto. Et un droit zalate. Vous avez dit il y a un droit l'idée après ça bafio ayana batubina na Top Vision et pas par bateau et puis ça encore espace na Top Vision. Te ya ayana ngate. Ya ayana ngate. Donc Nico Shake mutasala azoma click mo boye wana tawana ya ulukaka ko bebisa réputation mutu ko nuire vie amuninga mutuzo pour rien. Choc Nico Shake on a Nico Shake le moké ma nous on a il est au niveau ça là c'est quoi ça? À cause c'est la ngama makambo tellement ebele. OK. Oui, cause c'est la makambo ebele. Ndumba. Même on n'a pas le bas, on a Zarandumba, mais au moins que à chokanga tellement trop. C'est-à-dire que na ba relation muso beto zo na vie Nico a babysitter là yo. Makambo ebele. Asala propagande Renate na ndenga mabe. Asala propagande Renate na ndenga mabe. Vous avez un couple? Non. Alinga ka yo? Bon, comme ndenga asala kamwe pa ba fiebele. Ba fio bandima makamna bango wana, oya ndima makamna ye. Ngalo pala ngalo ko esimbaka na ngote. Ayanga ko nyonga. Oui. Ponga na yebisaka ye boy. Nga na yebisaka ye po maboy. Tanga zo première fois to ke sa filme na nga ya. To ke sa filme moi sinyoka. Non, abana ko leni sa loka pasteur ngote ya ngako. Moni nga na bimana ba fie belé ya théâtre, na bimana bango et tout. Ngaso na bimina yo pe yo sa makamno nga pe sa makamna nga bité. Ngaso linga ba nyos bo yeba ke bisumba to lingana. Nazana problème na ote. Ote manu moko eza témoin. Bebi ki nazana problème na ote. Izande mutu wana mutu oyo afandisa okoloba mabe po nanga na ya lokuta. So zana posa na ngoyeba nanga Renate otunanga ande ko izandeni. Mais yo oboya no koyokanga, opofera no yoka na yo ye. Mais atikale na informer ke makambo nyoso ya bisa yo eza lokuta. Na eba te pona na ina ngai. Na ebite pona nina linganga te. Pona kosela ngaka makambo pa bato. Eza te pona bondeli to ndeni te mena ebiso to ngamo na ebiso ko za innocent na makambo wana. Eza nde mutu ayo plus message ya mabe pananga meza bongo te. Ma fa boy to jouer na ensemble. Bon ngana comprendre nga ma fa na kanda na ye aumela na tournage. Aumela kana tournage pe balibuna na mona penga te. Wana pesa na ngai raison. Amona nga teta na bandisika. Ezaka na film ya Joli Sasa akoko. Bala moko président dako alobi na jouer na ye. Auti wa balu so wana nga même nga na tuna ye jouaka. Mais tellement ma fa zaki déjà monter like na bakana ne ba tournage banda yake o tourner te. Mais aboya kate mais na suka. So aboya to tourner na yeka. Donc moi sala pire petite sombe la grande le varolia oui tournage de il star bien na te yaka nana suma nana ni Thompson kuna sala we to Barcelone ko lingate ko to errance ko sim so basaki kote kuna za no teti kote kuna nga za no teti makasi siko yuna Elise kama musuka boni na mama Elise bikamuneti relation na bino toza bien. Maman Elise a déjà bateau bazakaza sensible. Towela ke lokote, maman Elise a fandi sa biso pour fanda ti mukolo ngana ko benga bi. Ko diba traiter ke na amour no bare daro ba ka ba ko bina wa ko ba eloko na meka ngote. Na meka ngona nte. Déjà proposé. Na meka ngona nte. Na meka na bilengelo ko nde zalade. Après, c'est là qu'on dit, Moran nous a guidé, nous avons fait une balle de vie, c'était comment? Kobanga. On a dit goût, et l'engi, facile. Dès que tu es, ça l'a kobanga. La banga. Donc, vous ensemble. Dès que tu. Ah!
Oki kanda elengi. Tina okakanda tina bangaka. Okata sentiment te. Leke tue. Te premier jour na bonzaka na okapo. Pas na comprendre ilo na ça vraiment te. Na bien ndo na kotela kata profondeur ilo kwa ngote. Pasi. Leke tue. Après ok na yo. Après na kena na zongi et puis zongi tante et puis na mesani sikoyo. Omo ya susu yo. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé ya loposo. Okomaki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to bengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya canon. Ta ya android. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Dr Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Pour vivre parce que pour ils ont besoin de place dans mon quoi. Pour finir. Bali benda beauté. Olingi bando benda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Katiné. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopani Sango ya Solo, les le quoi message ko sayambela bino toujours ba artiste le quoi bo sepelana bango, le quoi pe bolinga bango awa na Congo Liziba, toko ça toujours musala qui tourne que ba mama e balinganga na mona tauza temps confinement au vous mezo bet ça bet tout et ça la vraiment passer maintenant au malade au ya corona za ko tungisa batu vraiment partout le monde entier. Nazana moko ya bino actrice obolingaka mingi, ça veut dire ah na kiti oyo vous aurez toujours ba défiler oyo esalemaka bato balekaka na kati ya plateau na biso oyo ya Congo Liziba TV parce que la chaîne de chaîne c'est notre chaîne Congo Liziba TV pas comme les autres. On est là. Napesi vraiment merci na ba maman tout après ça ranga ba conseil au ba tikranga to lobelanga toujours bola mon peu message toujours lobelanga bola pe na ba artiste tout ba diaspora tout au baza libane ya mboka pe na busente so ya papier le roi la carte illimitée formule ya sukabilanga héros na pesi wa mote bisko zali na moni gouvernement mobimba José Ndombe Choman, Premier ministre, Junior et Moussoukou, prêtre HPR de la PSOMBOTP, le boss de notre boss, de l'air boss. Il s'appelle Willy Mosheni, Tolomo Bambou, Singa famille ben raté, Singa famille ben ramekata raté, ya Willy Mosheni, boum, 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 pena Moussou, babi moto abimi siko. Il est tellement élégant, il est tellement muscle, liboumo plat. Élégant, fantastique, trop mignon quand même. Quand je les regarde, quand je le vois, ah, Francis Saloumou, Oyaba Saloumou, Francis n'a pas si mbote biskozali, Saloumou Oyaba Francis n'a pas si mbote biskozali depuis Londres parce que tu es tellement mignon, fantastique, muscle. Oh là là, Francis Saloumou, je te salue là où tu es. Nazanaye, la star du moment, Nalinga Retro, Nazarana Fanaye. Parce que ça, la moussane est kitoko. J'aime comme elle est. Elle s'habille très bien. Elle est calme. Elle est fantastique. Elle s'appelle Renate Ndaya Ifoku. Ifoku. Mais oui, elle est fan de la ligne. C'est caca. Parce qu'elle a fait des problèmes. Vraiment trop soigné les lots. Mais oui, que Jonathan Dario. Au Colingo, Ben de la Bisso Renate. Ah, Chilabiso. Alors, la Bisso n'a nos messages ni au Yapesi. Partout le monde entier, na maladie, vous avez corona, oyo, vous avez koboma bateau, vous avez un bakaya grave. Mais il y a malam oyo ça pour na makampo oyo Renate Ndaya. Message ezakake tous à la bandako. Oui. Tous elati nouvel ordre oyo. De bazo kamba biso, ba ebitani noto ko bima. Donc ils ont facilité, ils ont passé, ils ont la bateau, ils va être cher. Oyo ba s'attendant qui n'en gote mais ayez le coup là.
kake quoi kake mbala moko pouf et frapper bato ebele donc biso nyonso tout tozo participer na page ekoyeli biso nyonso donc ezosala esengo na mutu moko te donc eza monde entier bamikondoléance na bato nyonso bakufeli baêtre cher c'est la vie liwo eza invitation ya bato nyonso tout mutu nyonso ta toboyi lelo lobi okorépondre na message yango mpo nanga eza kake courage Dieu seul sait pourquoi. Voilà, merci Renate. Tu as un accent, Dieu seul sait. Et quand tu as l'anniversaire de tout le monde qui vient prendre la question pour ce que Francis Salomo depuis Londres. Il est tellement élégant ce gars. Il est tellement mignon. Beau garçon. Non, fantastique. Et je vois aussi Kabongo Kasongo tellement mignon, fantastique. Kabongo Jogo, vraiment plein de succès. Toujours dans les bords, puis dans tout le Jean-Paul Oueli, à toutes mes fans, à toutes les bateaux, Congo Liziba, notre baling rappé, les TV officiels. Tout ça, Moussala. Renate, Cathy, émission sur Cathy, balinga trop. Parce que la peine à artiste na biso, balika na Cathy, il y avait émission na biso. Les gens qui sont dans Yambo na Kati parce que vous avez invité na biso vous avez demandé ce bateau balingaka yo ba fan o batala yo trop Renate bitel so masolo so linga trop masolo na émission otala Kati tatalaka obanga non on bangela ni leke eza Kati to so biso Renate ba linga ba yeba parce que ba tala Renate ni ba raté Renata uta wapi Renata buta ndenge nini parce que wapi lobana yo mais oza Kati parce que Kati dans le monde on a plus de 60 000 abonnés na Kati chaîne au siko talami 60 personnes déjà et ça va bien bien sur ma solo merci nanu ndeko ya binga na Kati et la faute no te boya no ya mbanga te to na problème te bato musu ba mona bato musu ba leka batteur rebelle ngano ya mbanga te ta musu ba mona to na problème te ngam na kimaka afin ndimi répondre yango yo na ye comme na loba toujours Renate Ndaya Ifoko ngai le vrai nom na ngai Renate Ndaya Kalenga. Tu peux t'asseoir ma soeur à Renate. Renate, c'était comment? Bon moi, Renate. Tu vas non bon moi, mais pas ça comment? Pas ça qui bon moi, non des Renate a beau terminer là où il y a les balles. Papa la maman c'est comme quand Renate. Renate un peu d'histoire parce qu'ils a 4. Tu as plus 4 na yo. Bon moi, on a ezaki facilité. Nazo vraiment chance ya kozale tu vas na ibelete. Moi on a ezalaki pas vraiment que nakolo basoki ndeni na botami na ndako ya papa mama esika mote boy mama na papa na bakabona to na zana na zeni mama na zemi zaki ya 6 mois de papa na mama na bakabona ki ouais mama kulutu na ya kazu mama akimisie tema makamo lekanga na ebite ngana ebikake mama kulutu na ngai kozwa ngai nazana libuma mama na botamite baki na ngani Équateur na Bwende. Pardon, Renate qui non pe moi noki. Maman na yo na ba bino bakabona to zaki na kata ya 6 mois. C'était comment puis là qui na no wapi na likambo ne pas ça comment on explique ça parce que ba fa na za ba histoire vraiment ya Renate parce que na bi que émission la rappelle na ba tristesse, la rappelle na ba émotion tout ça là na. Bon, à l'époque, papa maman no fa na yolo. Mano fa na yolo. Desika papa na maman na no fa na yolo na avenir na ebite na ebika na yolo. Desika makam na bango aux un peu privé hein na ebite ba ngana bika ki bakabona ki wana ngada na 6 mois alibumu na mama futu na ngazu maman amemi na Équateur pona kokimisa papa na makamo ba mbale ba yebi na ki na Équateur mama fa na sali 3 mois ayo botanga kuna na mbandaka na botami kuna na mbandaka à l'époque tant maman yoki et papa yoki que moi sino kuna boti pour pona ngazaki soda personnel auto kufa karaté kala ba confinement oyo après confinement akufika na ba non na ta confinement ataka confinement oyo papa na ngasa crise ka attention 2 semaines à l'époque wana pas d'ailleurs soda à lundi azu avion na ba lundi akomi kuna pe baye kozwa ngana mama tozongi awa
tozongi na Kinshasa onazoyeba yango wana ye pe mais tant tozongi na Kinshasa bazali kaka rassemble te mama tira na ndako pa bandeko na ye papa pa zongi na ye ayebala pe mama mosusu bon natikalaki nazwi temps mingi ya bokame pa mama yango wana nazwa temps mingi ya oloba kimongo ki ya tiluba tiluba pe nayebi ndeti mikolo na koti classe naoyekola tiluba makasi nde me nazwaki mata ofana na papa esika mote na ofana papa na sina pusanaki deja nde mama bino fo fana pe pa bandeko papa no bomesana boyebanaka. Non, Renate, vous voyez Kinshasa, réalité vie c'était comment? Papa Zui no beaucoup na kin, bon na pas maman. Coco la Renate, vraiment c'était comment d'abord? Quoi? Où est le cas moi na vie c'était comment? Mais papa daki soda, tu bete Renate la ko vivre comment? Ba kotanga, c'était comment? Bete la Renate biso no toyeba. Kasi na wana beta na papa na mama ta mama zui biso toye awa zaki facilité zaki na facilité même papa même maman mutu moka dana ba moyen belé ya ko kolisa bana ba condition ya bien vraiment de bana basenga bakola ezalaki te moi liboso papa bino non papa na za mona misato pas maman et pas maman na za mona mibale OK ezalaki na facilité to boka mikana ba cascade bongo ko cascade classe pe to tangi mais je pas eu vraiment la chance ya ko continuer ba études belé na suka ki place na niveau suka ki après diplôme d'état na na continuer ki ma classe muke puis ta na ozo azimia moi na ngali bozo chacun débrouillez-vous OK et puis moi mbango to mettre sur le sol parce que Renate oyeki non exact de ba tu vois émission oh ils ont ba retomber et puis ça va peut-être sur za ngi aux avis et puis ça va solution na makambe belé Renate oyeki bozo vivre maman visa qui facilité. Il y a difficulté, les conditions de vivre. C'est d'abord comment? Vie facilité parce que tout le temps maman nandila mai. Maman pouvait kufanda ati parce que kufanda foza na ndilo komokote kaka foza na forme même bon dans place moi boy ressources moi ils zo bota. Maman zalaki na ngote. Donc tout le temps nandila mai na maman. Ta mususu 2 mois na village na bango parce que parfois bo passer temps mouvement na bateau na nzela. Donc na mesana ki mingi na ba pêcheur na ba donc na via masuwa quoi donc maman zaki na stabilité na ndako ke ndako eza parfois to fande pas bateau surtout epande ko mo boza pe éternité te bufande pande ko ana aza pe mo papa ça zaki da mwasi mususu papa ça zaki da mwasi mususu mais boza bana maman na ba voyage maman ba no mona bien tozala na nzela ko kindaka ba voyage to ke to kuma na nganda mo boye to fandi ya soso ba biloko na ça beaucoup plus il y a temps na masuwa kina kufanda boy pour nos place kufanda ezala kité ouais ça beaucoup plus temps pour voyager na maman on a doit faciliter eba mnoka mboka ya koyeba ndenge koma ba villageois ba vivaka pour na bongo ti ta mo boy ta mama kutu na biso aye kokufa mama lobi non mutu abana ko soutenir nga mwanda mba kufi nga tikala na mboka na voyage moko boye mama kindaki pour na kana kusoma ba biloko ta to komi na voyage na village na bango et puis azaki na mbongo mukie atala bino kwa na za na mbongo mukie boye moya te nazonga na mwana boye ezate pour akolia ndenge nini ngaza mukolo atinge pa na bango na ndako na bango et mama aye na grande sœur na ye baba no teka ba biloko nga atika likuna ta mama ba fani ba oteka bilo ba ke braza ko soma ba biloko leta ba bolinga baya liwe ko frapper grande sœur à maman aye ko kufa donc maman ba ne ko dépendre mingi na grande sœur na ye et maman talike ko ya kufi na ozonga mboka kuna récupérer mwana ndenge ni alors nga na tikala ya foma kuna na fana na zwa temps et depuis na tikala na âge ya 7 ans. 7 ans, on a l'âge à 7 ans. Et nous avons l'âge à 11 ans. 11 ans, il y a de quoi maman moko, il y a comme ça un voyage et maman bondela qui a bien dans pour la moana. Attends pas c'est ma classe en villa en Bora yo bika moi tout temps moi tantôt plutôt maman bino moi na ya pona à continuer classe. Ta maman ko manda ko monde na ko zonga ayo me manga na masuwa na ye na ko continuer classe. C'était comment? Après que vous avez un âge à 7 ans, après 11 ans, la vie c'était comment? La vie normale? Trop dur. Comment explique-nous? Trop dur parce que il y a tout ça qui n'a vu à
ya rose te ya bonheur ezalaki te zalaki kaka kolukaluka mama bana kobunda tellement pour gagner vie et c'était pas le cas oyo parfois moto azokanisa yango ateka nde ekomaka nzambe abongisa makambo na ndenge na ye tozalaki na mama bavoyage toke braza koma koteka à l'époque wana nazosera mpe na ba 98 mama koma koteka basavo le coq parce que à l'époque na braza basavo ezalaki te bazali basavo na bango wana milai et mama moninga mo oyebisa ye non na braza soki omema basavo oyo ezotekama ozofournir yango na bamagasin na bango ozoteka mama azwi cope wana et mama liboso akendaki no ye moko asali presque 1 mois et puis aye kozwanga na leki nanga mwasi po abutaki leki mosusu mwasi na nsima tokomi kokende kuna tokomotikala kuna mwa tozela mama azoya ta mosusu asala awa une semaine akangisa bambongo basavo asomba aya ti guerre ya Brazzaville na ba 98 wa biso ozalaka kuna na mama ezalaki mpenza facile te donc fille ezalaki pasi maintenant que papa vous allez comme on a papa et vous voyagez expliquez-nous nos cas parce que na bino zaki ndeni papa azalaki na ye mais papa petaka musala bango basoda oyo ba l'époque wana bozo ba mite akena no matadi ake kitona kopesa basoda formation à l'époque vie pe ezalaki neti eza lelo te ke kobenga motu na telefone talanga boye na boye ezalaki bongo te tobana kobunda na soki mama ayoki kaka basango ke papa ye mona oke kuna tota obenga oke pa camarade ya papa obenga non naza na mwana boye o papa omonana nango apesi soki aza me ezalaki te ke neti to oyo pepa via lelo ke mwana fo alia fo atanga ezalaki bongo te en tout cas ezalaki pasi ezalaki pasi tant beau ça va voyage Renate pas kotanga siko classe ezalaki ndenge va classe oyo yango wana nazwaki mwa retard ndambo ya classe parce que tozalaki tout le temps na ba voyage obanda classe boye pa ta mosusu mona 4 ma okati na ozo obligé okata lisusu classe obandela lisusu mokolo mama koya lisusu yango wana ti mama kulutu na muta decidaki ta le makambo ya bakambo ya na bafana tika na mboka e banaki no po mama lobi mama kulutu abino mwana to sala epe bien te bien sûr to tambola pona na ye place otike ezate mais na to tika e pa mama awa na mboka atanga je vais profiter pas le cas d'un bon hôtel pour tambola nanga de barotika mais yango ne saki moi retard ke pour la classe. Voilà, merci nous tout beau hôtel la 4 na biso na Renate. C'est-à-dire que nous sommes dans la passé na ye, nous sommes dans la rétro ya masolo autre parce que ils a plus rétro parce que là changé les années au hasard la quitté. Renate après vous vani na bino na king vous installer vie au hôtel la classe en les locaux les boutiques au quartier les boutiques. Rien grâce à son diplôme. Oui. On a dit qu'après wana na yeko ya awa. Donc on a kina ko fande pa ya cousin moko kwa mama. Ouais inda lobi no mwana abotika ele susute ya kinde azala awa. Et tant on a reçu diplôme. Après quand on a eu diplôme après non, on a eu diplôme la bota ki liboso. La bota ki mwana nga mwasi liboso. C'était comment? Dans la 17 ans. Difficultés ali, Renate vous en ba passi visa qui n'a bien été yo comme Sofia Rolingani bali. Ezaki ndeni. Au chiraki de commande. Passi wana kaka. Pour l'époque tango na komi na komotanga moni mutazaka mutu. Andimi ke a supporter yo. Et puis comme er moko ke pour moi na bonga mona faut ba encadrer. Mona faut balandela kai. Et tango moni moi les sale moko boye. Et salami mon a pu profiter na laisser aller wana. C'est-à-dire que si tu comprends bien pas cousin ma papa maman abino première tu as bien après comme moi na yebela tana komi komilukila nga moko siko na âge wana ba 16 ans na milukila pona komi foutre la classe na milukila donc première mobalo a déverger kanga de na koma na zemi na ye. C'était comment? Oyeba déjà goût ami bali expliquez sur notre jojo ben non Renate. Oui, ça c'est non Renate. Ça qui nini wana via face mbola ngali ngaki ona ndenge nini et comment niveau ana obala kité tamna yo okola ngata na banokola nazaki boyete nazaki mukie nazaki kama makolo ndi za minene nazo mikolo batalinga mona za makolo minene nazaki mukie ti ngana âge ya 13 ans nazaki na libelete loko tambola toxini tamusaki osakana
naye bamabele na ba 14 ans 14 et demi na 15 ans ndina mamabele 15 ans na règle donc monaki na kola elanga mafu makamwa donc nakoyeba mibali mbala moko parce que ye mutonga bande kolandalandanga kaona katini wana biso ozofana na kitambo tokefana na kitambo na mama côté ya Vélodrome et naotanga siku bake kilanga classe école moko pa ya camarade ya cousin ya mama wana na Delvaux njela classe ezalaka wana à l'époque mutu wana bano changer mbongo na kitambo magasin na rond-point wana ya bano changer mbongo na kitambo magasin juste na rond-point et place wana ki arrêt na biso ya chaque jour totelemaka wana totelemaka place ya mona apesa ngambote na leki na ngai na kipaka ete malembe et c'est le plaisir ah là là plaisir ali vas-y vraiment et puis comme ça comme là tu as bien l'école au moins tu m'as dit taxi moro aka futa libiso me transport na midi ayo zo biso yo ni na mona bina ngai yo nini ainga kameka voilà ebisoma yo ebino idée pesa yote te na comme era na comme na mo ba idée que maman samba les ezali mais moi kabelo moi 500 te et on no pesa ka ba pesa mo transport à lobby oui lobby et puis comme ça invité ngala ndako na invité et puis ngala kena leki na nga mwasi Robanga. Akena leki na nga mwasi Myriam. Amina nga tuna bingi so ya na leki na hotel. Na yo moko. Ko le za somo lelo. Tinga ko ya yo na leki na hotel. Dada mukolo ngabite po tutambula ka minga na bite comme da mukolo. Kutambula na to se rappeler. Mwana natika leki na moi tili bana nga koti na ndako sko amosi matimanga nzoto nga binono Você acabou. Ele toca sem lengues, diz ela. Não, não, ele é isso. Não, é uma outra lá sico. Não, cara, se vai bela época agora bom mwana, para quando muitos na boio sala onde tem na bom mwana. Aí só vanda na kiti. Não tem, até anda na studio menino. Atanda kamus na tatamina. Eu curto o banga. Não banga. Não banga. Et puis Asimbi. Et puis joue en salang elote. Oh. Asalang elote. Tema na mano banga na tiklik na ngali banda no moni na sali mabemo boy. Tozongi atibiso na kena vita. Azo da biste. Apisi nga biz me bizo ka ngasko na ozonga mo basima. Oba bizo da ka ba biz mo ba innocent. Eu sou Ina mano sek. Zo pia bolimo. Eu sou eu chinde. Nanga tena ya ukanga sina nzoto boy. Ndoto kuna ozonga zonga basima. Wana kumbe wana mo ba bien mo boy. Oh, eu bete déjà kuna ba nele ko. Mo ba bien mo mais ko ba teni ko manifestar ngote. Zo linga me zo boya ko kaka. Sala neto zo boya. Zo ko timo zo pesa. Non ye ba tesko bien on ba no ko saisir ngote. Ba be ngoni ko maintenir ko kanga ngono te ba bimisa ka ngonden po ndo za mukolo bi yake. Asubo no kina ngo boy. Sikuba nanga no e bati. O cara sua filha zo me o e bati. No e bati. No ka bongo ka. Et puis na zongi na ngazi. Et puis les cas 2 jours après. Oui, les choses. De abingote yomoka. La samedi lek na ngama satangate. Na ki classe ngamoko, lek na ngabelaka. Na ki classe ngamoko na retour de na zonga nda kute. Azinga to kemba motie pa na ye. A koti na ndako. Ezaki nonde. Leketu. Ilo yo yebite no site me ago ko ele. Ezala ka bongo ka ile ka ndenga. Iso a piso biso boya kite jowana. Te, ana se le ka da ya miko da photo confort déjà pour mutu kuna mifo bota. Yo ye. Na umele te siko. Taka na ko nyeka mbamona zeni. Tango koti. Umune ko ndilo mbali boso sana vie. C'était d'abord comment? Aba to mana deba na kana ezala ka bongo ka leketu. Okui mama na mbete. Tum. Ole kuyani.
Rémi a osé kakaba na nga kovoda. Koya ni na mbe. Eh bien, je me rappelle plus de la koya. Bou, yo na. Il y a un sac à box Tony na nga ba mama bo. Ça dit ameni obe, bi ya boa kio. Yo moche. Après, c'est là qu'on des morales des agindés, ni nous savons pas de sur la vie. C'était comment? Kubanga. Wali goût, elengi, pasi. Dès que tu es, ça là kubanga. Abanga. Quand vous ensemble. Dès que tu. Te, wali kanda elengi. Tina ukakanda tina banga ka. Ukata sentiment te. Dès que tu es. Tes premiers jours na bonza na okabum. Pas na comprendre lo na ça vraiment te. Na bien non na côté la profondeur et lo ko ngote ko. Pasi. Dès que tu es. Après ok na yo. Après na kena na zongi et puis zo ki tante et puis na mesani sikoyo. Omo ya susu yo. Na kumo ya nga musko na ndako ba ko comprendre que mwana ya su bien te. To mwana zengi boye bate. Te na e ba pete na bela. Na beli makasi. Na baze mikutu leki na nga mwasi mtafundaki. Et donc moi qui na ya renate parce que comme anniversaire leki na nga mutu nga sombeli leki na ba cadeau ba blok. Sko to yena ndako. To ngane to yoka sko to loba. Yepe ka moi mti nga pa lobika. O kama ya renate mtasome biloko. Siko comme moi de à classe ba 17 et 18 na comme na ndako te. Est-ce que leki na nga yo kwata place tokendaka. Bate kuna. Aya otika mama la biso na grand sœur na nga inde tina po. Bakuta na bata bo bo mwana bilo musu tosala mukolo tosala ngote ale bloka da ndako ya studio musa munene boy na yo kuna na ndako ndongwa milibanda abimi yaka na moyi nga fa na ngakuna to fala msoka to so msoka kuna nga ba olubuka ngakuna na yo ka voile kinanga ndako pe studio to ala te telo te makamtu libanda okima wa bo yana nga ngalisa mtashosho na samba te musi neta na mabu na koti na samusi na kangi pema mama koti fuye azate soki aye tobika koya awa yebisa zonga ndako baoluka taba ke na ye muto tanga zongi abi osaki ndoki olenga ndenge na bata makiabi na dena idete ke bo mona yo te bo mono kaka esili après on répondre au bela qui après na comme na zemi la qui passe na classe au milieu du no yo moko ki classe akutanga makame belebele après na comme na choite 16 ans déjà ya yango ba ki organiser bino à hôpital ye moko parce que na comme obela na obela pour na les qui no innocente na ebelo côté ba boso yo wana aibe minga na hôpital to na hôpital akosa ki no ngale ki na hôpital basale o le ki no azana zeni ya convaincre nga binoko nalaki na 16 ans pourtant na oksi 17 ans na max na men na bot après ezaki nde na famille basepelaki te ezaki nano pasi ezaki pasi mwa baprofite mosu ozaki ya mike ta mosu mwa koprofite ata na kolia kolala baprivaki yango nyonso to naki oblige bakotika nga kuna epa na ye akotika nga kuna epa na ye asali 3 mois epuis aye voyage na ye akika kolukaluka bavi nga natikali ka na ndako ya mete osolo atita na boti ya ye epuis eumelaki te lokwa ngana ezalaki anofuta après ntango aye famille na ye ezalaki famille na ye mpe ezalaki me anofutela na bandala atiki wana aboti après oya après oui non tant tetikaki emona bota bunda yaki oya ivanda kuna abotikela yo mo nafandaki na ndeko na ya mwasi ngambo nasengaki tofanda ok après obota après na boti après libala ngane umela te tokabwani pourquoi tokabwani parce que tokabana apwani peut-être bon ngana mona neti bembeto linga mingi na bomwana tango lelo tokolaka omomona ti community mokolo efa na ye komona bamaîtrise babilo mosusu namona yango mingi bongo ntango mosusu toyokanaki te lelo aza na ye oui aza na ye abala aza na ye mwana aza pano to pana ye mwana aza ye pana nga mwana aza mwana mwasi ti oui mwana aza na telefone basola na papa na ye so likambo eza grave kifa sola nanga me na tika ye à l'aise na mwana ye aosoki pepe na mwana ye
na s'occuper na moi na ye soki on quoi dans moi ba problème parce que auto ba problème moko au niveau musala za la moi nini mais nga lokwa na za wana moi na za nga na ye. Mais félicitations, déjà moi on a combien d'âge? Ah, il y a mes 14 ans déjà. OK, félicitations. Votre cas moko? Oh, ma passe ça peut bazali. On passe ça? Oui, na za maman passe oui battre. Non, on est bien. Oh, mais doublé. Comme 3 dans Oh oui, 3 filles. OK. Oui. Tu as félicité, vous avez fait moto comme on a donné ça qui est sous. Voilà, merci notre tour. Vous l'avez dit un peu du solo il y a Renate Nda ya Katinde yango et puis tout ça toujours musala. Merci à abonné tout au botal ka Congo les abonnés na biso na moni Rémi Koroda Rémi Mangwakala. On a bien Rémi Mangwakala. Mangwakala, na pesi Mangwakala mbote depuis Canada, na pesi mbote biso. Alinga be Mangwakala mais alinga ga kutungisa. Voilà. Et après, pour Kabana, ils ont pas la vie, non? Comment ça va venir? Et comment ça va venir? Il y a comment dans le monde du théâtre comment? Na c'est pas le théâtre. Non, c'est pas bandakala. Non, c'est pas le théâtre bandakala. Il doit aller dans nos maman linga. Linga maman linga dinga journée énergie non surtout. Les maman linga donc à représenter maman bangala de bazala. Na ba émotion na makamebe siko na sepela nae. Na mona makamne ti mama langa. Likamukia leli likamukia mibami na mabele. Oui, siko na sepela ne ba. Na no ibati na okuta monde ngondeni. Tant maman Marie-Hélène a salaka groupe nae. Tant comme les réveils hein, les réveils. Na ninga na kende kuna mais na mono mona te ke ndengo kende te. Et tant mwana mwasi ono sa traite pas maman Marie-Hélène Elise Salom Nengila. O pembe. Am la ya bingana. Et tant na ke longwe na ba bobo, balongo na balo, balongo ba tebele balongwaki. De na ko profiter na occasion wana aki na groupe 365 jours. De kuna oyo balaksinga iko telema na scène ba production scénique. Pardon, de kuna na école musala. C'était comment d'abord? Route monde embrasser les camarades théâtre ça qui ndé. Peut-être non pas balali bosso na zo ba bosso premier test ba sala ngezalaki. Renate les calibosso au a capella. Au ça la pisa capella bon ça là c'est maman ba peso nouvelle que maman no akufi. Non e ba test ko maka théâtre ba blague ka. Na ba na ko seka. Na ba na ko seka si oh ça l'émotion te za boye boye. Là que mesana. Là que mesana mais là qui n'a facilité na groupe na biso umona ki ba film so baza kata suki nyosa tikaka a kiriko. A bois ki bassin, a te teinture. Ha, yusko do ka ki moi malamu lati pantalon normal ou tebo. Pour pas personne orange. Là qui passe. Et après quand tu as travaillé. Et après na cause moi bon na ki autant na yebi OK. Oyo eza ba blague teza musana osa. Na gagner vie na ngana théâtre. Na osa makamna ngebeta na kozwa conscience ne lo kwata mameli za ba nga bino so tiki ba blague osa musana mala. Donc na mona tisi koza kaka osa ba blague. Mukoko miye ba nani oyo zali nde mukolo kozwa conscience a vie na et puis ta conscience ngezwa mike awa za pona musana osa mon boulot. Ah nde na kozwa conscience bon ba finyo so de la bango ba longwe ba ki tema pressé ma casse. On y a tout bambou ba keke na bango na tikala wana mon ami de tous les temps de tous les jours ko voda to ça ba filmer to mona ngote mameli zol baka no ba filmer to zoteka to ça bo to zo mona ngote mais biso to kenaka répétition énergie que zokende ceux qui 6 a bozo kende ata na veni ba bika wo kena sa répétition ata na radio ba ka mongongo note les Rémi a sanga un jour to na rep Renate nazo na ko ta komo na groupe moka WhatsApp. Mon na groupe moka WhatsApp ko boya te accepter to so la e. Groupe moka WhatsApp ya ki pe na poko along ba 16h na moni. Na koti na so na se présenter on a zaka ba film to sangana ka ya na groupe mutu te. Mais to sangana ka film ezali garçon la merveille comme dans la merveille na merveille na ebi comme ne amboka te mbika la merveille na solistaki ngai na ba quelques films surtout ke poto sala tournage ya film ne mo boye showbiz. Nde to komi kuna kane balobake
parfois okobuka la likolo oyebite ke moto wana moto asonyaka miku aza wana biso ozalaki wana totourne na hotel mona kitambo et toyebi ate ke papa edoka umbu azalaki wana donc apasaki baséjourne na flat moko tonotourne wana afani na coin biso mpe totala tomonaka papa moko afandi wana mais toyebi ete ningani bato na bazalaki invité toyebi bango te biso totourne tanto caméra ekufi ebukani tozaka wana toseka neti nga alolelaka koseka na osekasekalanga et puis garçon moko azalaki invité na tournage yango aye koya ntango akoti monika papa edoaki apesi mbote et azongeli la merveille ayebise aye ofandi le gars producteur aza wana solisa ete nani papa edo bakolo top vision ndeko Yves Lubamba nde abuti courage take mobile ake kuna kosola makambo bango basolaki na ndenge na bango nayebi te mais elo nayebi kake ye ayebisaki papa edo apesa ye mbongo asala film papa edo abino akopesa mbongo osala film bato bapesaka motu ayebani déjà na niveau ya poto neti yo boye na poto bayebi yo te il faut travailler oye nano na coupe otravailler bana membre baomona mona yo et puis so c'est bon bapesa mbongo ya sepelaki bongo te ya bapesaka mbongo asala film ani papa edo abise non na routine bino place moko bokende kuna bachacha bino ba tableau nanu ndapona mwa bota pe na bato baotourne bien bazawa eloko ezanga kama loka visibilité bater daya makasi baza na batrice so na bazwi ndambo topotaka soki 4 bo tokendaka atini biso na film mo bozaki epa ya shege atini biso kuna tokei parmi bato nyonso bato mosusu bazwa bango te azwa bango te bamosusu ayaka na yaka lelo baokoka te mais ngata maya na poso osala mosala nada toujours bapesinga numéro ya shege akomaya kobenga ye tosala mosala moko nolobaki lelo te tia yebisanga no yaka akei tosali premier film ya Barcelone Mondongo na joueur aleki ya Darling Palata lekaki puis deuxième film nanga na ojoué moi Sinyoka c'est bon temps embrasser mais tant na ye nde nakotaki na njonji bongo na top vision siko yo na Elise kamango suka boni na mama Elise bikambo neti ni relation na bino toza bien ozi pe ma pourquoi na kama relation toza likambo te toza bien parce que toyoka parce que bambepele likalika entre bino mwa division ni boyela na ni bimbali tala makambo ngala mama Elise toole eloko te Maman Elise aza déjà bato bazakaza sensible. Sensible. Sensible na ndenge ni. Alingaka te, ya alingaka eloko fo esimba kaka. Donc alingi so atie boye, so na tie crayon bala moko boye, il faut tia makaka domi classé ya mono, faut yo moko bongisa. Ouais. To wela ke eloko te, Maman Elise afandisa biso. Po fanda ti mukolo, ngana ko benga bino. Ti lo to fanda na mwa mtabenga na biso te. Po aboyaka albaka totongaki. Okay. Je vois tozaki na répétition. Ngana comme à l'époque na bana ko sala musala parce na mano sala nazaki na air mo ba pesa ngana ya ka ba 10h30 12h30 ba libérer nga pour na musala ayebaki naki retard non naki air na ngana ka 10h naputi da baninga ba fandi Rémi fala pesa tournage Rémi pesa tournage apesa répéter ba fani likama kama meli mameli pena ta yimo ko penja to fandi kaka boye wana nde to no tongela yandi to no tongele mameli ba to fandi ka boye banda to fanda kaka boye to sala loko te ba fini so to sala ezo ko azo sepela te ta yimo ko penja ya lingi to saba fima ngandeni lingi to saba to ba Jackie Chan to loko nini ngwana na kongo to mesana ka bongo ngapi sokole na puti bato ba to nga bongo papa yana bakisinga bia papa bokuna na payete ngana yoka ke mobali na ye alinga kidiza sala théâtre te iza sala théâtre na mutu makasi na ye mais ngana yoka ke mobali na ye alinga kidiza dango tami sala kamona ta musomo ya bisa biso ke alembi amona batana biso sto BBC et ça bientôt de la kaka team kolonini ye moko akolobelo kwa ngana tongela kibongo et si na biso peta mo esili wala to batumfa bakisi ba maloba ba Rémi bakisi ba maloba estili penjoka place ofandaki obatu bazalaka so ayena groupe batu sika olinga misa neti yende mosantu donc ye Martinico mosantu ami mona neti donc yeza ange lokwa ko azwa numéro Elise akomo okele pa mama Elise kuna tala kutu mama bato aluba makama lukuta mama Elise kwa za mutema moto okili kama za mutema moto ayela biso na rep
il cas qui 2 jours qui 2 semaines non une semaine aye la biso na rep mama sikoye ba te ko bila mutu ndenge ni afandisa biso nyonso bandi oloba bandi mbala liboso bana na ye ba remi na mona remi sika remi osilika abandi oloba alobi n'importe quoi yo yaka ndenge nini yo yaka boyo mama est-ce qu'on a vu kanda to fana ba te bela bano ba yesika po n'importe na biso na seki na biso to ye na groupe ezaka ba départ ba mbiaka to tikala ka ngai Rémi moi ba tunzo ba nyonso ba yaki wana déjà bana mike sikoyo finga biso biso bana na mike na ndeni aloba yo yaka aloba donc ata yo o supporter anga na yoki kanda kanga mnoko na aloba en tout cas na taki mutu makasi mama pardon problème ngo ezani tozawa pour pesa biso exemple à liboso ke garçon moko yaka dans na songi na coupe ozwa kaye na rep uchake na katikata batu nyonso tu yo olobaki ni olobaki boy to mona ki aza lukuta to bobenga so tozaki po bolongole na coupe ata mbuma mabe siko biso le toza boye loba nani ngo biso ki biso to tongaki yo nakoloba aloba te nga te nga bo nga tonga na nga wote nga lobaki na nga ki nga kotele kutu yo namoni ke ila pe asole balinga ba oloba na expliquer ye boy na bo mama olobaki boy na boy oyo olobaki bonga bi onga lobaki yango wana le reste na yebite menga ba par na nga na lobaki avec des choix pour que kozwa ke bofana na na bandaku nga na bisenga mama batu nyonso batonga ba ata kabila ba otonge Tshisekedi ba otonge mama Olive ba otonge moi ça papa Tshisekedi ma Denise ba otonge pe kutu batu nyonso to batonga mino ko vanda bandaku ko vanda ki bo te ba traiter ke bozaki na amour bien balé dans le bakaba ko bien ba bikolo ba si ba lesbienne eloko na meka ngote na meka ngona nte tu as déjà proposé na meka ngona nte na meka na bilenge eloko ngo ndezala te en tout cas ndenge bango balobaka batu na bango balobaka nga na yoka na ngeloke pa mutu te na yoka eloke pa mutu te non mutu atemisanga baki ko kwa mwasi Elise nan te nan te travailler na Top Vision to ba kitoko okuta bana na Top Vision ma fille nakutaki Ilustar princesse nakutaki Martine Mosanto Darling Parlat Barcelone ou ba na contrat tu à l'époque nous tourner mingi na tu na ko tourner kaka nakutaki ba Davina Apwa, Marina Ngoi, Baby, Donja, Yabui, Mama Kambo. Nakuta ki ba fille déjà belo ba do ba ngoma base ya Top Vision. Ne na tangi kuma ba tunya sto. Ba mbaka wandele. Ezaki facilité. On a pas le potate. Ezaki facilité. Des comme bisika nyonso ezaka ke so moni moi élément muswa sikaye kana ba blazer ikarati. Ezaki facilité. Oui, peut-être que moi, Moussala, puis petite, au sommet de la bande, il va oui, tournage, je veux illustrer la bingue. Na te yaka nan, suma na nomini Thompson kuna sala we to Barcelone ko lingate ko to erance ko sim so basaki. Côté kuna za no teti. Tojo. Côté kuna nga za no teti makasi. Donc muninga na loba mukolo mama kambo. Ese mama kambo, baya boy. Le binanga mama somilanga lipa tuka aza mukolo na okende mais na tala kasiko nga bana sala lo na tala no attention mutu na fandi parfois na zaneti mutu na zate mais na zananga azo étudier batu nyonso tout na regard nanga na yeba déjà attention mutu eza mabe attention mutu eza mutu muso nga simso ba touche na yeba dabe attention batu en tout cas na tiko sa biloko na tabitinda te pire eza kine na kata Top Vision na za bango nyonso za ba pire Top Vision. Puis moi, je suis jalouse, je suis peut-être mon arrière, peut-être il y a sienne, il y a mon arrière héritier, il y a une musique à maison, mais c'est Wana. Alors que mon Top Vision, il y a zappé. En tout cas, il y a un droit pas à Top Vision. Il y a un droit, Top Vision, il y a un droit à la tête. Il y a un droit à la tête dans Top Vision. Vision, il y a surtout, tout ça, il y a un droit. Mais ça, Jonathan, tu as vu une image pour une fille habillée, tu as fait Top Vision. Et puis, me dire, c'est bien à Top Vision, c'est elle.
Posons juste après. Katiné. Sauf si je ne me trompe pas, Oyo, papa Thibaut Chiboua, je te salue à passant papa à Benganga. Que non, Barcelone, on a besoin de faire un film et puis. Comprends? Dans une copie de père, à proposer tous ces films. Dans le abi, ceux qui m'ont causé à tabac 2-3, bon, n'a pas chez Genga. N'a pas Nico Chege. N'a pas Aya Nico Chege. Tala, papa mon Jean Chibo, en Suisse, si je ne me trompe pas, à l'intérieur c'est là qui va filmer bon à l'objet bon. Il y a Nico Ebisinga, ok, ton solo la casse. N'a pas si bon numéro. Alors il y a Ebisinga que non, on a besoin il y a artiste, bah ça la net, bah émission, non tout bah dans émission. Na banana yo et puis tout banana baton sous. Ceux qui ko aider nga, o pesa nga ba numéro. Ya baninga no bozala na bango, na benga bango po na ba émission. Katiné. Oui, mais à Barcelone. Non, c'est une sœur. C'est une sœur à moi. Vous avez dit, comment vous avez dit l'idée? Vous avez dit, ayana bato bien na télévision et baza par une bateau et appeler ça quoi espace na télévision te ya ayana ngate te ayana ngate nda pesa kwa opportunité za na télévision te apesa nga opportunité te bak sa pesa nga opportunité te azande onanga mwasi na lingaka epe mingi mais apesa nga opportunité te nga na yana ngane ko yana miyela nga mukuna kuta bango kuna alaki ya droit te kuna te ne na lobi ke na top vision ya droit zate biso so za ba ya droit top vision mutu te za ya Yves Lubamba ma fille jalouse baba na top vision mutu moko to le kana te ba lobaki nga na za na jalouse mutema nde moko temo vous avez na bato ba choc oh lui au monde était oh ya jaloux oh pas na ça mango ouais ada mutu musa musomoni mabeki o sepe na ngote o se méfier car ici on ba ko binga ga Barcelone fille jalouse o za ina ka télévision pour na yo eza ndenge makambu ba potani bango na bango menga pona nga na yebi yango te yo na Barcelone eza kana ndenge na kati tango yo ya na télévision za sincère aider biso ba télévision tango na ki na top vision na kuta Barcelone ka ndenge za Barcelone ka ndenge za wana tozaki na ke camarade ya TikTok kama makasi non tozaki na ngote tozaka ndenge toza lelo tozali moko bangi vers yi quoi ngate oh na bangate bien pour le check kabelo to te na yaka na bakabelo nanga na yaka na bakabelo nangai na monde ya théâtre na top vision mais tu yoka msusu tiazo na côté actrice moko autant les autres katumi ya fatu kayembe bali karete fatu kutamboya kabo jouer ensemble on fait nanga te mafa te mafa boy to jouer ensemble yona ba songi so boy ba makambo boy bela makambo ngwe ule kande tellement songi ko timula ka te bon ngana comprendre nga mafa za na kanda na ye aumela na tournage aumela kana tournage pe bali na mona pengate wana pesa na ngai raison amona nga teta na bandisika ezaka na film ya Joli Sasa akoko bala moko président dako alobi na jouer nae auti wa bali so wana nga même ngana tuna yo jouaka mais tellement ma fa zaki déjà monter like na bakana ne ba tournage banda yake o tourner te mais aboya kate mais na suka so aboya ke to tourner te to tourner na eka eza pele ba fio na top vision oh banda ba so ba déjà bala ça qui hypocrisie qui impotence baza kwa sana ba diminuer baza ngalo bango leke mutu nyonso zaka pont ya mutu nyonso oui ngana silikela mutu te to selenga déjà peut-être musu bolamu na ngezo eza pona leka kana njila na passe yo tanelenga libaya pona leka kai pa na yo siko na kipango te ngana tuni répondre ngakaka eza ba fio peut-être ba chokari na na kata top vision oh ta livre ni non oui non baza na top vision bana basi azate mama c'est azate wa mulika muzaka choc tam mulika mutika lo gravé na mutema pas choc mais kolika ko diminuer yo au ça fait on fait ni non oui on va visage te ngamuta choka ngaminga za mwa mobile na top vision ala kisanga ne talinganga malinganga te o ya talinganga te ba basi te nani tala kamera biso na choka yo
mtashoka nga mingi na Top Vision ti lelo asala nga ka passe ya Nico Shege. Oh, Nico Shege omona elomina ezali ngo choc. Oui, asala nga ba passe mingi. Asala nga ba passe mo boye. Celui qui vous a amoureux, c'est ça qui m'a balé yo, olingana nous c'est plus de 3 ans. À 4 ans olingana Nico Shege, c'est pour ça que ça na 2018. Na aussi à 3 ans. Peut-être avant. À cause ça quoi du bal, tout le monde a choqué et dérange à côté de là. Au bateau na mission à signer mission à là. Mais bala ngana e tozala li bala te. To lingana te eloko te. Azaka vient na musala to ko sa musala bon. Bon ta musuza ki o eza kati na ngata musuzu bane ko linga ngote ko itufa ngo peut-être. Mais et des biso parce que ya makamu choqué au toyebi lelo choqué ya Nico Shege mona Nico Shege le mukema mona ko boye mona kale elo ni Nico sala Renate c'est quoi ça va ni ako c'est la ngama makamu tellement ebele. Que oui ko c'est la makamu ebele la Randumba non même on n'a pas le bas on a Zarandumba mais au moins que a chokanga tellement trop obi makamu so yozoloba makamuso yozoloba que on a bi ko ngo take mi côté à Barcelone nga pas Barcelone problème te muta créer makamu donc muta kundola makamu za Nico Shege il a actuellement confiné à Barcelone oui Barça zande unanga moi sina problème na ete ba atale to kutana ba tournage to beta na ba kara ba nini mais azande kuna ko ina nde unanga te pona mo mabia salinga te zakata mususu moi makamu yoki bon azui za musuma part ya vie na e kita mususu ça moi révolte on n'est pas muta mais muta ça problème tournage ya bandi makamu na sekara nanga oui donc Nico Shege mutasala azoma click mo boye wana tsawana ya ulukaka ko baby sa réputation mutu ko nuire vie amuninga mususu pour rien c'est-à-dire que tu comprends bien makamu bile mingi osobola tena ko loba c'est-à-dire que na ba relation mususu peut être na vie Nico a baby c'est là yo makamu ebele asala propagande Renate na ndenga mabe OK en réalité nazaka batu nyonso to moi mutu musu na koza apparence na fandi bo mutu sa ko qualifier ndenga lingi mais fa na mutu to yoza mutu contrôler kamakamu na biso nyonso oyebi nani kam makamuketu na makamangana mafa mafa tikwa ko tunanga za mutu yoka ka ekona tournage mobo yango tulipo oyeba kamakamu ebele oyebi ndena vivaka so naza fi moko bo soki mwana mwasi moko soki ndeni mais oyebi on déjà nyonso mais oyebi ndeza oyebi actrice moko même comportement nazaka méchante fille te nazaka pole pa batu mais Shege a choquant toi tu vas porter attends na lingi na meka na nazane bien ta que vie nanga et puis nazo avouer kutu na auto ça na auto ko ngapi na auto ko choquer makasi oui tellement nataka ba passe ni na mutema auto bien ça na émission ni mo fa na leka émission na yi mais na fauché nako na fani pa nota téléphone ngai sonné mais na fauché nako pona kula sake donc ko fa na place na otale ne longité ki makama sala na be mingi pa nanga vous avez un couple non alinga kayo bon comme denga asala kamwe pa ba fiebele ba fio bandima makamu na bango wana oya ndima makamu na ye ngalo pala ngalo ko esimbaka na ngote ayanga ko nyonga oui ponga na yebisaka ye boy ngana yebisaka ye po maboy tanga zo première fois to ke sa filme na nga ya to ke sa filme moi sinyoka non abana ko leni sa lokwa pasteur ote ngako moni ngana bimana ba fie belé ya théâtre na bimana bango et tout ngaso na bimina yo pe yo sa makamu nga pe sa makamu nga bité ngaso linga batu nyos bo yeba ke bisimba to lingana oui et puis na lobaka makambo eza moni to ba taper vie privée ba to mususu wa kota ba innocent makambo mususu ko ma porter bino plainte makambo mususu oyo nani bano batela kama atavi na nga sigi na ibuga ni na ko linga ba finyo mais la yelo asomo kuna etalamo OK ni ko sigi ko ba obuma la mais le temps de Renate la vie zandenge ndam ko na journée mais ni ko to linga passage no oleka siko de mentir makampo yo Renate mais ayona ke mwana na passe siki nzambe te peut-être za boete au choqué trop bloqué trop na Top Vision
to visa kala na lelo différence neza ya kala bana osema ba bataille royale comment te no lingana leka to jouer ta musuna illustar il faut vraiment ba mona pena ke illustar a jouer siko le kwa ba guerre mo inutile ba guerre mo bozanga mutuna makolo bosa ba guerre na scène ino bosa ba guerre libanda scène OK fait tout ça na ba guerre na scène nana lekinana même surtout ça la guerre mo libanda na makamanga papa Nico Chege na ningaki na pisa mwa boy na batela ba vie privée ba tumususo mone ba tumususo ba responsable okoli aka boy teke otanga ba kombo na bango eza pona boy eza pena bien eza pe dignité pona batwana elo sauver ka kete le po biso nyos na théâtre tanga les jeunes producteurs mais bi ke bosola na ba salon te na remarquant plus na ba tournage pe belle Barcelone ya be asa direct yo te mu panzi alekio yo bosa okipano makamete mais pourquoi badi na batu ba lelo batungisa kanga batu na kabiso ele quelque Renat ne ba se ba solate te bi ke muta créer polémique na créer sommi c'est Nico Chege siko rolo bandeti nini na likam o vous avez de bonheur Barcelone nini na makam o peta yeba kati ayi bango zo na kati émission na biso une sœur pour moi na lingaka na ba folie côté folie na e fofa na e na lingaka mais na za na problème na ote ote manu moko eza témoin webi kinaza na problème na ote izande mutu wana mutu oyo afandisa okoloba mabe pona nga na ya lokuta so na posa na ngoyeba na nga Renat otuna nga ande ko izandeni mais yo oboya no koyoka nga o préfère no yoka na yo ye mais tikale na informer ke makam nyoso yebisa yo eza lokuta na ba te pona na ina ngai eza media na koba makabiloko mususu te eza poto batela vie privée batu mususu mais na ebite pona nina linganga te pona yakosela ngaka makambo pa batu eza te pona bondeli to ndeni te mais na biso to ngamo na biso ko za innocent na makambo wana eza nde mutu ayo plus message ya mabe pananga mais eza bongo te naza bongo te na pe genre wana pete ozala bongo na message ba pesa. Merci Nabatutu au batala Congo Ziba à cette émission episode 4 c'est pays na opérer to banaki monsieur est-ce que peut senga ba question na tout na poser ba question non ko banga 4.4 ngeli kilo normal tout ça tout bien au figi moto non au moto non bobika na Nico Chege mambo ya sala ya mabe c'est tout chaote o eswa na motema Nico maki mignoni Chege sosola makambo ezali merci na yo Renat Ndaya merci tout Renat marié te proposant fiancé nana bali te mais bientôt bali nanu te mokolo kangu ngekobeta boyokaka na olekaka awa nalingi na bala mais félicitations Renat t'as changé oui Renat emikola ozoba koleka bafini sur théâtre Renat verbe tobi ki ozaki pete bitinda ya buibui ya buiso tinga na okende za ya pete bitinda ya Gabi eza ya na ngai ça veut dire que nzambe kama mutayebi ata na za boy na kapi somo ya États-Unis vraiment natiki kaka États-Unis nani natiki kaka diso na yoka na natali ka ya vie privée mon be la mkaso zo tomboka pamboka tomboka mara na États-Unis nani salini teke babalingaka yo message pe na ba dédicace quelques personnes batali yo na sepeli koleka na kati avec les amba retombé sur Nico Chege olala te ngai suna ka basi balinga Nico Chege na ke mignoni moi c'est maintenant linga kende bakabona déjà akoma déjà marié moi c'est bien quelques dédicaces ne mutu moko aloba na ngai ya benga ngala mignona ya benga ngata na lali ata na 4h du matin benga ngala mignona so leki na émission chaque fois bano yamba yo kubosa ne loko te lobake batu nyonso na beti bino mabaku otamuso boki mwa bamona nga ba dire na ngeza ki bien te tamuso ki mwa un peu impoli to nini bolimbisa ngai toza batu donc ebeta ka libaku tosengi bato tosenga ba pardon ka po ta mususu mutu nyonso na ndenge na yambela makambo mutu musa koyoka ke il faut quoi lobaki boye ta mususu amona ayokela na sens ya mabe bolimbisi ngai faut kuna za wana kaka batolika ne bobenga ngai ezali
na kuzana koyamba balobi bato balingaki nati nda basunganga de près même de loin baza ebele Emmanuel Moxi mwana gros bisous na o maki ba confinement to fa na bandako mais balobi Bob ipoma nzamba ba conteneur do ya mema ipoma na donc asala ba conteneur oza biloko na o yake pa Bob ipoma aosalila Ale Django, le roi de Chicago, un aigle. Faut bien un aigle, faut ça kanga. So bien aigle na kangisa. To samba. Alors papa de papa Yves Lubamba, mon boss. Hein? Kolo top, ils ont respect belé. Raïssa Zatonga, Davina Apwa. Na ila bino belé, bat basé belé. Wana yana ngamo kwa kati. Yana ngama kila donc. Irène Makassa, moi c'est citoyen européen. Merci. Makassa. Merci de m'abonner tout ya Congo les évacués. Il est au quartier Banga tout yana ngai. Yana comment la boîte Irène Makassa, moi c'est Toussaint Makassa. Irène Makassa, moi c'est Toussaint Makassa. Oui. Vous avez c'est dur, tout c'est dur votre. Vous avez un nyoka. Vous avez une inspiration film hein. Nazawana no c'est et nous, on va beaucoup bientôt là dans l'équipe officielle principale Renate Lindaya. Merci à vous tous qui sont venus pendant l'équipe abonné tout bas au Canada, à Montréal, Castino Mangala, bar et 30 jeunes à Montréal. Si à Moulek, c'est Aigle Noir, on n'a pas de Dijon là. Il est important les questions au niveau des jeunes producteurs. Les questions à Boyebo, Zui, ouais. Après ça pose ça. Rémi Kovodor et papa Sony et à Média, on a fait son beauté à la presque partout. On a fait ton vision, on finit ce peu là, tout cas Apwa, Davina. Dali Palata. Davina, bon, et illustre princesse. Moi, ma lame la douce du trône. Merci Nabino et tout le monde. Bisous, bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.